aboteli na bakishi oya somba te oya yebi suksi te Moïse Mbiye libumunye tala désordre basali basoda bayokanga lupango yo somba lupango yo Moïse Mbiye ndoki eza mpasi vraimen botala Moïse Mbiye na bino makambo asalaka soki eza eloko oyo eza na avantage ya Pasteur Moïse Mbiye bato badiminaka volume na bango ntina 1 mais soki eza eloko oyo eza na désavantage ou soit eza mpona kosalir image ya Pasteur Moïse Mbiye bato bazwaka volume bamataka yango ntina 100. Aujourd'hui Cité Bethel ndenge ezalelaki tango apôtre Mbiye pendant que azalaki souffrant na ndenge Cité Bethel ekomeli lelo, il faut te le la vérité. Aujourd'hui Cité Bethel ekomi c'est grâce à Pasteur Moïse Mbiye. Moi, je pense pas qu'à l'époque, ceux qui ont pris décision et que Moïse Mbiye était une Cité Bethel, aujourd'hui Cité Bethel, qui est comme na niveau où économité. Ce qui est là, Cité Bethel, eza oyo komi premièrement parce que le Pasteur Moïse Mbiye azali na makila ya ba champion. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka community selamba batuge ni fumu inu keri kushe papa uki sadisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Metro Makengo Tapis Rouge. Merci encore une fois. Nandengo d'aller toujours pour continuer à renouveler confiance à Bino, Nassé Nabiso. Parce que Bobi qui a vu Christian Vangolé, Papa Bombo, Azara toujours on a pour nous rencontrer partout, pour nous rencontrer nos actualités et pour nous informer Bino. Alors aujourd'hui, Christian Vango, ce qui n'a vraiment pour intervenir, c'est parce que n'a eu un message à abonné na biso mingi parce que bobi qui à chaque fois pas problème il y a à chaque fois actualité il y a à chaque fois makambo nyonso o ebimaka na monde ya ba pasteur na biso na monde ya ba artiste musicien na biso na monde ya ba artiste comédien Christian Vango a toujours là pour nous repasser bino ba éclairage. Alors premièrement nazo remercier vraiment ba abonné na biso nyonso ya Metro Makengo Tapis Rouge parce que na sentir vraiment que vous considérez ngai na sentir vraiment que non c'est pour la musala oyo Christian Vangolé Papa Bombo à Sahel Rabino. Alors aujourd'hui j'ai un message par rapport à dossier oyo les Kabongo na Cité Bethel auto rappelé que non eza église oyo ekumbami ekazo kamba mabongo na Pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel, ndenge ba surnommé. Alors problème ezalaki et banaki tomonaki mikolo to likana début ya semaine vidéo moko ezalaki circuler na ba réseaux sociaux et vidéo wana et bandaki kolobela par rapport ya Pasteur Moïse Mbiye soi-disant ayaki ko batindaki ba policier baya ko bengana
moko ya ba pasteur pe o bazali ko kamba église ya cité Bethel. Alors par rapport ya vidéo wana ndenge et circulaki na ba réseaux sociaux tomonaki bandeko o ba filmaki yango et babandaki koloba ke non Moïse Mbi aza motema mabe, Moïse Mbi atindi ba soldat baya ko bengana pasteur wana ya cité Bethel par force. Moïse Mbi et oyo nyonso elobamaki na nkombo ya pasteur Moïse Mbi et biso tout en secte tozwaki temps ya kolanda vidéo wana. Alors eloko vraiment oyo epousse nga mpe naya kopesa point de vue na nga par rapport ya bapele na bino nde boderange nga nde bobengaki nga vraiment boteleli nga mpe lien ya baémission ndenge eza koleka na ba YouTube. Moi ce qui eloko oyo esaliki na regrette beaucoup ezali komona bapanzi sango lokola ngai kozwa mpe video wana oyo ndenge balobiki bazwaki en soi-disant na TikTok baye mbala moko badiffuser yango na ba réseaux sociaux parce que réseaux sociaux aujourd'hui eza na vitesse lokola ya fusée, eza na vitesse koleka voir même télévision parce que biso nyonso ba oyo tosalaka mpe na ba télévision na ndenge ba Kinshasa awa na ndenge ba République démocratique du Congo. Alors komona confrère na ngai kozwa vidéo wana ndenge bato baza koloba mabe mpona Moïse Mbi sans pour autant koluka kokota na profondeur koluka ba détail sur vidéo wana eloko nini oyo etindaki bandeko oyo bandeki koloba na vidéo wana ke soi-disant Moïse Mbi atindi babengana pasteur wana ya l'un des pasteurs ya cité Bethel oyo baselili ka ndenge ezala bakomini mosusu ndeko wana bandeko wana ya bajournaliste batiaki vidéo wana baafirme mbala moko ke non Moïse Mbi soi-disant atindi babengana pasteur wana et après quelques jours naye komona les mêmes chaînes et même caractère wana ya bajournaliste baye lisusu kosala émission mpona koluka kodémentir vidéo wana eke makambo elobamaki na kati wana ezalaki makambo oyo ezalaki fausse, ezalaki makambo oyo bango babandaki komaîtriser yango te. Alors moi je pense que bandeko journaliste wana déjà ntango badifusaki émission na bango bomonaki émission na bango osalaki ba view mpe ebele. Alors déjà bato batalaki émission wana nombre na bango eleka ebele. Alors deuxième vidéo boyo kotiela biso eza vidéo oyo so otali bien bomonaki nombre de ba view eza mokie par rapport ya oyo elekaki liboso. Alors moni tokomi na moment moko oyo vraiment bandeko botala biso bokomeka comprendre. Moi je pense que donc moi je pense pas mais j'encouragerais à ce que pasteur ya Nzambe, j'encouragerais à ce que ba artistes et musiciens et ba artistes et comédiens bakoma ko kangisa ba chroniqueur bakoma ko kangisa ba journaliste parce que internet apparemment et na buzoba comme na ba n'importe quoi mutu azo vidéo wana et tant que journaliste et déontologie sengi tant aux informations il faut que ko traiter information là il faut que ko kota na source na base au kende ko yeba soki information na yo li au diffuser eza information ou eza vrai. Mais biso aujourd'hui na ba réseaux sociaux comment ceux qui ont information faut luka kaka à diffuser directement pour na ba view et na autre lancer ce message pour na ba pasteur nyonso ba détracteur nyonso o bazolinga ko bebisa aujourd'hui réputation il y a pasteur Moïse Mbi parce que moi j'ai vite compris que non ce qui eza eloko o eza un avantage il y a pasteur Moïse Mbi ba diminuera volume na bango tina 1 mais ce qui eza eloko o eza na désavantage ou soit eza pona ko salir image il y a pasteur Moïse Mbi batu ba zwaka volume ba mataka ngo tina 100 aujourd'hui bandeko bazolo ba kino eza na bandeko bazoloba ke non pasteur Moïse Mbi tango aujourd'hui paix à son âme papa na biso apôtre Mbi ozali le père biologiquement et spirituellement il y a pasteur Moïse Mbi la réserve de l'Éternel koloba déjà que tango papa na biso apôtre Mbi akufaki
que Moïse Mbi mbala moko directement ayaki koluka ko s'imposer pour na ko remplacer papa na ye. Non, il faut ko pesaka lisolo ndenge ezali, il faut ko relataka parce que non to la média bo maramoto lo bakeza makambo oyo etambolaka monde entier. Ça pe na bato muso ba yebaki à travers ba émission na muso ton ba yokaka de ba ko découvrir histoire ezali. Moi je pense que non, aujourd'hui tant bozolo ba ki soi-disant pasteur mususu ya cité Bethel baza contre Moïse Mbiye ndenge azo tambusa makambo, baza contre Moïse Mbiye ndenge vision na ezali. Moi je pense que avant yemoko l'apôtre Mbiye akufa ezalaki na ba sage na ba ancien na ba kolo oyo bavandaki et même na ba documentaire ya cité Bethel so bozwa sans Rolanda bo mona ki bavandaki et apôtre Mbiye vu qu'il azalaki déjà empoisonné ayebaki penza lisusu kino azana vie mulaite azana na force ya osala continuité te na ministère ya Nzambe et bavandaki et bameka ko solo na ba sage o to benga bon ba kolo ya église ba doyen et bameka ko solo na bango pona koluka kocha mutu oyo ako diriger cité Bethel. Donc nde sala kino Moïse Mbiye asipliaki na ba sage to basala ki réunion asipliaki na bango et que ba pesa ye chance Moïse Mbiye ayi ko imposer te que non église oyo loko les ali ya papa na ngai et directement aujourd'hui si papa azate ngam nako diriger église oyo parce que et leur autant bozo pesa ba version là il faut ko soulignaka yango parce que eza très important na peuple dédié pe na ba congolais na ba congolaises nyonso o bazali partout dans le monde entier ba vraie histoire ya makambo ndenge ezalaki et après Moïse Mbiye amekaki kosenga na papa na ye apesa ye chance ayeba ndenge nini ya ko kumba église oyo tobengi na kombo ya cité Bethel et que soki esimbi te akozala pe prêt pona koluka ko déposer alors Dani na documentaire wana so bolanda yango très bien bomona même ba ancien église ba sage ba papa wana oyo ba pasteur bato bande ko kamba ba pesa ba témoignage na bango ke ba papa ya Moïse Mbiye apôtre Mbiye watika biso pe à son âme azalaki contenté par rapport ya Moïse ndenge abande ko senga ke batikela ye église wana ya cité Bethel. Et après tellement que Moïse Mbiye a insistaki trop et yaki kosala que non ba pasteur ba yive tout wana ba sage église ba doyen église ba ancien église ba lobaki bon ça va c'est pas grave apôtre Mbiye topé ça mwana chance et après totala ndenge nini makambo et koleka. Alors tant ensemble on a bande comme sous ya ba journaliste aujourd'hui bazoya koluka ko déformer information, que déformer histoire, moi ça me fait mal parce que j'ai vite compris qu'aujourd'hui ils ont un détracteur où il y a pasteur Moïse Mbiye où il baza koluka baluka ka toujours ko salir combo il y a pasteur Moïse Mbiye. Alors aujourd'hui bozu vidéo moko bo filmer na Kingabwa pour na koloba ke non église ya cité Bethel ba dozo filmer ba bala bala bato baza ko lancer ba ingir contre pasteur Moïse Mbiye pour na comportement na premièrement na vidéo na so botali sur place on a sur le terrain et présence il y a pasteur Moïse Mbiye et ça là qui on a été et na ni koloba pe lisusu boye église loko la cité Bethel eza église ya munene o eza na ba statut na yango o eza basala ma verbalement te ba o basala nyonso eza ma oyo ezalaka eza déjà établi écrit sur papier o eza ke toyebi kino awa ndeza bosoki esali boye muto asali boye awa tozong se boye a mbanone ezala boye ba statut ezalaka déjà na pona koloba. Vous pensez que non même si il y a un pasteur oyo azali na ba Bethel mususu et que aza na conduite na eza mabe aza na droit à suspension te pasteur on soki aujourd'hui le lot a eu suspension et donc ozalaka ke Moïse Mbiye aza faux pasteur et ozalaka ke Moïse Mbiye aza dictateur parce que pourquoi tant ozalaka parce que tout le ballon très bien tout ça au moins vérité oh parce que ça va vérité musu oyo et le ba maraté. Aujourd'hui, quand le pasteur Moïse Mbiye atikala na
comme pasteur numéro 1, il y a cité Bethel, Oyo, il y a limité première, ni patikala comme visionnaire, il y a ba église nyonso, il y a cité Bethel. Et ça na ba pasteur mususu oyo pe batikala na mapangu oyo basomba na mbongo ya cité Bethel et qui après mort ya apôtre Mbiye ba pasteur wana ba balola ba buku ba livre parcellaire ba balola yango ba longola na kombo église ba musu ba tiana ba kombo na bango ba détourna ba parcelle ya cité Bethel. Alors pourquoi pas na moment na tongo ezalaki ba pasteur wana basala ba buzoba ba bêtise ya bongo média bayaka kolobela yango pona koloba kona ko dénoncer bango koloba keno mambasali eza bien te mambasali eza contre la loi et contre Bastati ndenge ASBL ya Bethel et Tambolaka. Mais biso tozalaka toujours ce qu'il kamo ozali tam sous un avantage pe na mabe ya pasteur Moïse Mbiye wana ne toyaka kozwa volume na to matarango ti na 100. Mais ce que vous allez likambu oyo bobi ki likambu oyo kotoyo pasteur Moïse Mbiye azana raison koto na bomona ke ba volume na biso tokitisa kayango tina se. Alors par là moi je voulais vous dire ceci. Premièrement, le pasteur Moïse Mbiye Nengazawana azalaki voté par Bassage na ba ancien église cité Bethel bango mokoli bandimaki volontairement par rapport ya demande ya Salaki et que Moïse Mbiye akoma pasteur ya cité Bethel. Alors et là mususu na ko soulever ezali que non aujourd'hui cité Bethel ndenge ezalelaki tango apôtre Mbiye pendant que azalaki souffrant na ndenge cité Bethel ekomeli lelo il faut te le la vérité aujourd'hui cité Bethel ekomi c'est grâce à pasteur Moïse Mbiye. Moi je pense pas que à l'époque ceux qui bazwaka décision et que Moïse Mbiye était une cité Bethel aujourd'hui cité Bethel dingaki ekoma na ba niveau oyo ekomelité. Ce qui le lot cité Bethel eza oyo komi premièrement parce que le pasteur Moïse Mbiye azali na makila ya ba champion. Deuxièmement, azali na makila ya ba leadership babota maranango. Et troisièmement, aza réserve de l'Éternel, azana nguya ya kolo sumasi ya mokonzi. Il était choisi depuis tant azalaki na libumu ya mama na ye et que ye mutu akozwa relève ya cité Bethel parce que ce qui ezalaka et que destin wana ya kokumba cité Bethel ba forçaka yango ezalaka volonté pe choix ya nzambe te. Aujourd'hui cité Bethel elingaki ezala oyo eza leloté. Alors et là nous te remettons la question eza boy. Pourquoi toujours vous voulez s'attaquer à la tête des pasteurs Moïse Mbiye? Toyaki awa na dossier makambo ya ba Eliane, mambo ba Eliane et bimaki awa. Tout le monde a salaki ba émission pour na encourager et kolobaki pasteur Moïse Mbiye aza faux pasteur Moïse Mbiye aza fautif et que Eliane version o Eliane pesaki biso surtout sans pour autant tout le cas détail tout le cas ko s'informer tout le baki nini Eliane aza na raison Moïse Mbiye aza faux pasteur Moïse Mbiye ceci cela. Tout ça qui est émission à 2503 émissions pour na koluka ko diminuer pasteur Moïse Mbiye par rapport à l'histoire, il y a Makambo, il y a Eliane Ndenge Bimaki. Alors, moi, aujourd'hui, nous avons mis une question. Pourquoi tant une vraie version et Yagi Kobima? Pourquoi tant que tu as comprendre que nyonso oyo ezalaki nyonso oyo loboma ki pone Eliane contre pasteur Moïse Mbiye ezalaki ba cabale ya ba détracteur ezalaki ba cabale ya ba ennemi pe na batu
oyo balingaka ba étouffer étoile ya pasteur Moïse Mbiye. Pourquoi pas toyaki ko dénoncer ngo, pourquoi pas tosalaki lisusu 2503 émissions tant tosalaki tant to affirmaki dossier comment ba propos ya Eliane et tant toyé ko zala informer toyé ko comprendre que oyo so Eliane bande ko sala ezalaki ba kabal pona ko luka koko isa pasteur Moïse Mbiye. Donc par là na loba boye soki ezali likambu oyo ezali contre pasteur Moïse Mbiye nde tomonaka ba volume na biso to matsaka ngo tina 100 mais soki ezali likambu oyo toyebi ke non pasteur Moïse Mbiye aza vainqueur, pasteur Moïse Mbiye aza innocent na dossier wana tozwaka ba volume na biso tokitisi yango. Donc ba détracteur nyonso oyo bozo bundisa pasteur Moïse Mbiye aujourd'hui parce que pasteur Moïse Mbiye aujourd'hui azali le seul et pour son le seul ou surtout parmi ba pasteur oyo ba ponama et pas Yesu Masiya mokonzi azali parmi ba pasteur oyo bazo sala musala bango ndenge esengeli. Alors pourquoi tu auras toujours na pona ko luka ko juger bango biso toza banani pona ko juger ba pasteur batu basali kabal na bango basali vidéo na bango ba poster na ba TikTok ba poster na ba Facebook ba poster na ba YouTube et ba journaliste ba sans pour autant ba luka oui ba non source la vidéo wana ba luka vidéo wana c'est vrai ou faux mais directement les journalistes bandi ko sel on ba analyse bandi ko sel on ba émission pona ko détruire pasteur Moïse Mbiye pona ko luka ko misa pasteur Moïse Mbiye mabe fautif yende soki démon yende soki ndenge nini et après boye ko luka ko se rattraper. Moi je pense que makambo o ezali ki o pasteur wana ya cité Bethel ya Kingabwa a démissionnaki o makambo ndeza ki wana batnaki ba policier pona ko luka ko tchakimia ngana okota na kati wana te mais ngana est juste pona ko pesa regret na ngai et pas ya ba confrère na biso ba chroniqueur. Alors pena koloba pena peuple dédié na koloba pena bandeko o nyonso bazola na biso à travers le monde entier et que pena senga na koloba pe na pesa pe message na ba ndeko nyonso ba fidèle nyonso ya église cité Bethel que non bokitsa mitema eloko ezalité nde bomonaki na ba émission musu basali au soi-disant ba rester pasteur Moïse Mbiye ba arrêter pasteur Moïse Mbiye te pasteur Moïse Mbiye aza toujours à bonne santé aza ko se comporter toujours malamu batu nyonso o lelo ba osala ba campagne contre pasteur Moïse Mbiye eza batu o bazali na motema inketo eza na batu oyo batu musu bapesaki ye chance te batu musu bapesaki balingaki ntango azwaki relève mpona kokamba cité Bethel wana bango bamonaki onire ekosimba te ebongo baluka baya kocontredire babanda loba n'importe quoi viki bamoni makambo ezosimba viki bamoni ke vision ya pasteur Moïse Mbiye ezokende toujours dans les bons et bango balingi baya kokota mbwema et bango balingi baya koluka balukotsa plutôt pas les peu pour baluka ndenge nini ya gagner bagane pena bango. Aujourd'hui moi je pense que non ba église o nyonso ezali na kombo ya cité Bethel ezali ba église oyo et mususu etikalaki à l'époque ton papa apôtre Mbiye azalaki monsieur ezali oyo et sombami pendant Moïse Mbiye aza ko gouverner. Moi je pense que non eloko moko te oyo ekoki ko salama or ma commune ndenge bakoma or ba statut na bango ndenge bakoma biso pour l'instant toza la maîtrise ya ba statité ndenge ekomoma na kati toko s'arrêter juste na ba information oyo toza tozui na source faut pas ko luka ko bakisaka faut pas ko luka ko bakisaka ba blog oyo ko sala que non aujourd'hui et salir ba homme de Dieu parce que ils en a ba main noire moko na sima ba sala ba campagne ba sala ba mauvaise campagne pour na ko luka ko bebisa réputation ya pasteur Mbiye to utaki koyoka ba nom de gege soki ba nini ezalaka bo mutabine sort au nom de Jésus to memion gege cette fois-ci alobi au nom de Jésus atuni bango est-ce que malo boyoki bien. Alors merci beaucoup na bandeko onyoso balandi biso partout na monde entier ezalaki ya bino
Christian Vangolé, Papa Bombo, ouais, mais ça n'a toujours qu'on s'appelle Sabino, ouais, mais ça n'a toujours que le club actualité, ouais, mais ça n'a toujours que le club news pour na qu'on s'appelle Sabino. Et merci, vraiment, un grand merci à mon boss, Papa Simon Makengo Kabaka depuis la Suisse et à sa charmante épouse, maman Christelle Bomba. Et merci à mon réalisateur, héritier Djambale, Nyokola Image, toujours. Et merci à mon vieux Scotine Detani Papa Hero et depuis la France, pesa wa mbote bele pa ya maman patience Kabisa Kazadi et tout ce qui s'est mission na biso awa to yaki po to meka kosola par rapport il y a Pitopa l'épée ba makambo nyonso maki tout autour il y a pasteur Moïse Mbié na église na cité Bethel et sa famille Bethel vraiment ils ont se comporté bien et bandeko nyonso o bandimi nyonso o bozali kolanda biso partout dans le monde entier vos amours calme et vos apaisements makambo nyonso ezoleka malamu merci beaucoup et quant à moi je vous dis au revoir. Amfumu lengi bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba batunge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Makanda boyigoyela, ungeri ki makanda boyigoyela. Yafisa lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Shadombala.